bonsoir partout dans le monde. Besoin d'Abisso Bandaki, Top News, c'est moi votre M de serviteur Boulimi Benito, présentateur de l'émission de King Top News. Aujourd'hui, Tozana commune Abisso avec Sensu, Tana, Papa Nabisso Mokazawa, avec Abisso Baïdol, pour s'exprimer, beaucoup de Baïsso Kazana, Nana Bino, bébé était pour le moment, mais comment on a épée, explication de Touré, Baïsso Kazana, Papa Nabisso, bonjour. Bonjour. Présentation et pas bandem c'est qui veut top news bazolanda okombono nani yoza nani bala ba bazolanda baïba. Ok, merci beaucoup. On m'appelle parce que mon temps beaucoup comme Bengate. Tous en François, tous en Augustin. Moi on m'appelle le roi Joseph Zingankou. 4 fois l'incarnation. Double brassard dans le monde cosmique, l'ami fidèle de l'ange Gabriel, l'épousé de Jean-Michel Kanka, l'homme qui a vu Nabucodonosor de ses propres yeux en train de brouter l'herbe, le plus vieux de tous les vivants. Il était d'abord Joseph, fils de Jacob, vendu en Égypte. Après sa mort, il est devenu David, roi d'Israël. David a fait son incarnation en Zingankuvu, roi du Congo, Congo d'Antrotila, capitale Mbanza-Congo. Son premier fils fut Alfonso Ier qui a fait son incarnation à Joseph Kasavubu, notre président de l'époque. Botalanga bien. Ce que vous avez trace à Kasavubu. Maintenant, il est devenu Zingankuvu Joseph, votre acteur d'aujourd'hui, et le représentant de l'école du savoir. Merci. Merci Balandaki, nous top nous qui le roi Joseph Zingankuvu, par définition belé, bano bela bibisel biswa. Et par petit à petit, nous avons développé le roi Zingankuvu. Parce que Bilmo Bolandi, yoka ba appellation bela bimisi biso de là wa yango toye kokutana naye pona boye baye biso petoye baye partout dans le monde bazo ando soba ba que le roi Zingankuvu. Le roi Zingankuvu, merci premièrement ndengo benga kibiso kokutana na endroit na yo na commune ke sens pour na to mais un peu de développer mais un peu koyeba le roi Zingankuvu azalaki nani pe le roi Zingankuvu ngo azanani. Par rapport à ça, métier na yo nini oyo oza na monde yango oza na monde ya artiste comédien, artiste musicien ou bien nini, c'est un peu pour expliquer bandeki peut pas plus oser dans le maïba. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Na sepeli mingi omoni biso na koloba tozali dans l'ombre. Donc tozali dans l'ombre komona yo naza na esengo parce que naza ebendete demain Tom Kolonini n'a pas kufa. Parce que vouloir ou pas, nous sommes obligés de mourir. Alors, toza na bosenga malamu ya kotike la monde, soit la jeunesse, mingi la jeunesse. Moral ya bien, pour baye bandenge ni ya kotambola. Parce que moral c'est ça bien, et que éducation c'est bien, ba otambola malamu, mboka pe kotambola malamu parce que mutu koyeba comment ako se garer. Atika vol, atika ba makambo ebele nyonso ekoya na ngana. Yango na ngai roi Zingankuvu, rôle na ngai yango na moment oyo nazali na domaine ya comédie intellectuelle. Mais comédie intellectuelle tellement nzoto eza na makambo ebele na part nango nde nazana à part comédie intellectuelle nazana à l'école du savoir. À l'école du savoir yango nazo sepela mingi ba jeune mutu musoko za la suki ya pembe mais azana âge suki ya pembe te azana âge moko ya muke. Alors muke pourquoi à travers l'enseignement le col azana âge muke à travers l'enseignement à travers la sagesse bangonde tozana besoin ba ya poto continuer ko komisa bango de siko peut-être ba rataki ko koma ti ya koma ki na âge on a misula ki enseignement wana te azo enseignement ngo pote ko éduquer soit na ba famille soit na bana pote monde ngo ezala bien évoluer malamu yango na monsieur journaliste. Ok bande kingo top news toujours kaka idole ya papa na biso roi Zingankuvu. Le roi Zingankuvu ba le banozo ba tout monde qui école du savoir on vraiment pour apprendre belé
j'espère que tu vas apprendre belé dans l'école du savoir. Dans l'école du savoir, na yo yango okobanda kopesa biso eloko nini loni kopesa ça petit parce que tant autant l'émission même dans le monde même c'est passé moi même maman biso social tant autant l'émission na biso abiki et pas papa na rwanzinga couvre mais école du savoir ne sujet mora bimisa kera et ça vraiment intéressant sujet moi mais continue pesa na pe impression azanga na mutu lilobani oyo bana premier mais pas ya maman social na biso azolanda c'est passé moi même. OK, nazana esengo mingi parce que mingi bazalaka soki azana enseignement soit sagesse moko ya bien oyo akoko légué na génération future azobombango alingi te mais lobi lobi soki akufi omona nyonso eza intérêt yango wana tokokende volet na biso ya liboso po bato bakota na kati ya page oyo ya Rwanzinga Nkuvu tokokende na problème etali la guerre des chiffres. Donc la guerre des chiffres tu parlango prochainement yango ekozala pona verbalement te po ekozala titre yango ezali 0 et 6 sans poignard de savoir qui est le plus grand, qui est le plus intelligent, qui est le plus fort et qui est le plus ancien. Mais tokoye bango à travers tableau de toko démontrer bato ba comprendre sagesse oyo ezali ya kobombama oyo papa na biso Benito les journalistes aye ko découvrir ya mbala liboso pote bandinga na biso batu nyonso bana na ngai parce que comme je suis 4 fois l'incarnation je suis le plus les vieux de tous les vivants bana na nga ba découvrir nini yango ya motuya bakozwa na la guerre des chiffres oyo tokosala yango kozala vola liboso surtout loin dans la guerre des chiffres na kati ya la guerre des chiffres tu kozwa les rires significatifs parce que mutu akufaka na mai asekaka yo komona zo seka olo sauver yo lobiki akobika ne pas zo seka or kokufa mobimba yango mutu azo kufa na mai azo seka mutu mususu okomona akwei na velo azo seka mutu mususu bakangi ye na mwasi ya batu na place oyo ayoka pasi azoseka alors que seka on eza na ba signification yango wana toko développer ngo après to benga ngo les rires significatifs mais voler na biso ya la fois prochaine ekozala la guerre des chiffres yango wana toko landela mokolo papa journaliste oya koya papa Benito yango ndito salika mo mama pasi wa munene fo yoka biso mala eza nde yango. Merci Brenda Kingu Top News. Bamalo papa zo biso buka biso na sika to mona na école du savoir to ko apprendre belé pe to ko buka na sika parce que to zo ka ba guerre de chiffres là te que Rwanzinga Nkuvu a expliquer biso kwa to yibango Rwanzinga Nkuvu moi question moi ko ezaka question moi balai bongo na mikoto na yo na ba sagesse na yo na ba idée no ya bien o zo pe temps déjà ko développer ngo na média na bato susu bien biso to za bato liboso ikuta na so kwa ndo pe école du savoir. Ah, merci. Donc, regret à Liboso, na absolu. Absolu, c'est Dieu. Yo pesa combo ya Dieu. Ozo limité Dieu pourquoi? Il s'appelle absolu. Parce qu'il est partout. Nazwana no batute baya ko bimilanga donc naza produit moko oyo ezaya sika. Batu ba trouver nga boye batu na ngai sagesse oyo na collègue na bana na ngai nanu te bala liboso na mona batu oyo baye ko mona ngai pote tosona na bango makambo eza na benga kango mabombami donc oyo eza ya kobatama mais tolingi yango ebima pote batu ba se retrouver baye ba par na bango donc mbala liboso to yamba baninga oyo baya ko mona Rwanzinga. Merci le Rwanzinga Nkuvu. Le Rwanzinga Nkuvu, l'école du savoir, aujourd'hui, ça va être beaucoup. Moi, blomo, ils ont très capital parce que partout dans le monde, même banana na biso Michel, basé au guerre de chiffres, sourire significatif. Les rires significatifs. Tombe à Rolanda et puis ça peut éduquer masse, éduquer population, tombe à Rolanda. Le Rwanzinga Nkuvu na sagesse nous anango na ba histoire no so bimisa kitoko
otangelaka yango epai ya motu bien ozwaka yango kaka kozwa kaka boyelo ndenge boyibi motu moko okepa azoyoka boyibi nga mpe nando akoma na papier nakoma écrivain nakoma nabanda bimisa nga moko bien ozwaka formation nango na école vraiment parce que na école babio mosusu oloba wana na école tozwa yango te toyebi yango te soki ozwila yango wapi inspiration wana. En tout cas, merci beaucoup. Question na yo eza kitoko na sepeli nango. Nga d'abord naza na base ya informel. Ke ko tambola naza nango te. D'abord nazalaka contre ya mutu ayibaka eloko ya mutu parce que eloko ya mutu etikalaka propriété na ye. Ngai nayibaka na ngai eloko ya mutu te parce que bomona kaka ba changement ki banda koya kaka. Yango nakumisaka mingi nzambo akelinga parce que kolala na nga na butu makambo mosusu namonaka yango ndenge tovandi boye na monsieur le journaliste ke ozosala mission nazo présenter oyo bamakambo mais bamakambo wana ebima te esalama te donc namoni ezali divinité motu esala ke nazala boye mpe nazala na sagesse oyo mpona legi yango epai ya baninga. Donc ils ont des parce que net par exemple dans le bano et les rires significatifs. Oyebi ke koseka mususu ela kisaka pauvreté to richesse ya mu. Kaka na koseka. Parce que surtout aussi mutu aza na mbongo ne bele to mutu akweli matanga. Omoni mutu akweli matanga soka aza na mbongo ne bele. Kolela na ye ekokokana na mutu aza na pauvreté te. Parce que mutu a pauvreté abipaka bato. Pote ayebi ke azoli voilà là ndenge wana mais mutu aza na mbongo na ye akolo ça va je suis très content dende malamu dis François viens dis prix à cercueil ça combien ça va wana eza na ba voler auto yepe na ndenge ya les rires significatifs koseka wana mutu za yeboye tango opesi ye mbongo okomona mbala moko abandi koseka mais koseka mosusu babenga yango koseka yango ya nzala koseka yango ezobima te eza koseka ya nzala mais mutu oyo mpenza epuis koseka wana ya flatterie mini nyonso fo ebima libanda eza koseka flatterie parce que mutu aza na mbongo na ye akoseka bomba minu faut cacher les 30 dedans il a son argent mutu azangi mbongo fa seka fa panza munoko mpona bayokele mawa ta mutu bakopeseke te wana koseka ya nzala alors bokodécouvrir yango nsima parce que ngai na papa journaliste ndenge namoni nakotika ye te nakangami ye sonzo aokimela wana mpona kolanda ye partout yango wana message oyo nakopesa bino tokokende na développement bien après napesi oka signification yango sepa simba munene papa azobuka biso na oseka nga mpe se oseka nange miso na bomba oseka mosusu parce que oseka bimisi nyonso ebimi koseka moko significative oyo ya pauvreté oyo ya boelewa nzinga kufu azoloba. J'espère elewa nzinga kufu tozokende vers la fin de notre émission. Moi eloba mona okobakisa kotuna na bastagesse oyo baida boza nango wana oza na mwa likasa ou bien ozana bakombo ebele bilotangia okota ba maison moko pe tebete ba logement tengo obimisa biloko wana. Ah, mais c'est les journalistes naseki nano ba loge parce que pourquoi tu tournes question wana monde na so ndenge zo évoluer ça quoi na ba lomo papa bimisa monde ebi oka na simala ana eloko mo asala simala ngo esala baseka bo bien tant eloko mo to mona ba artiste be to kotanga kombo te na kinsa sana biso bazana ba nganga na bango ba blongo ba sala school ba bloko mto tangi ba kombo ebele na présentation ya émission sikoyo na ebi merci papa journaliste omoni ba loge nyonso omoni na monde nga na kobenga ngo ezaka ba utopie vrai loge
eza pamba te ozalaki créé lokola bakréaki yo moto akréaki yo soki se référé mpa na ye nyonso epai na ye nyonso ekopesamela yo donc loge ezali biloko moko nakobenga yango eza bajour te eyaki koya bato base référaka yango komona meme soki akomi sukasuka bazongaka nsima mpe bakomaka na bamoro moko précipité yango wana ngai naza na loge na nga ezali kaka Dieu le créateur yango wana loge na ngai nakota parci par la tête Dieu le créateur yango wana nasepelaka kutu makambo wana te mpo namona yango eza bautopie mingi balukanga rwanzinga nkuvu tomoni na étoile riango nkuvu yaka mwase idrisha mwase koma balukanga ya solo me nayebisa bango me naza na informel papa journaliste omonaki ngati naloni ndunda eboti baninga baye basombi yango bake kuna bake kolia libota ele nasalisi bato nakota logini yango ekolisi ndunda wana ezali miracle oyo ya divinité nzambe nde asali ke ndunda wana ebota pote minoko mosusu elia donc loge mpona nga naza na loge te loge na nga ezali kaka Dieu le père na bancetre na nga surtout naza na loge te balandi akini fo boki papa na biso Rwanzinga kufa lobi azani na monde mort ya ténèbre akota loge ne ya makasi ezali Dieu le créateur yedi loge ne ya makasi Rwanzinga kufa merci vraiment na ndenge oyambaki biso toyaki to découvrir toyeba o j'espère toko évoluer vraiment na émission na biso ya mibale tobanda siko le guerre de chiffres ndenge apeseli biso wana tokomi na suka émission na biso le Rwanzinga kufa tobukana na oseka balobi moi esika ya mukie pardon na konganga tika o mais moi esika mukie ko seksa bato même c'est parce que moi n'étant Hollanda ayeba ki na école du savoir papa pas na sagesse sur pesa bato passe en plus ado sekisa les sous il va moi acte c'est moi mukie ko ça c'est parce que moi na seka ma social mama social d'abord mbote na yo place ezali eloko ko sekisa nini eza biloko o biso tozoluka koluka mais eza biloko ezosalemela biso eza eloko okenda ngo mosika te kotokoluka ngo soki wapi mais sur les champs ça se fait tozwa neti par exemple biloko nakopesa bino ndakisa histoire moko bo mama moko boye ya quartier bato tout balobi ke mama wana aza ndo bon pasteur moko bo aye pote asala délivrance mama wana pona kolakisa bato ya quartier ke yaza mosantu aza nde ndoki te ndako nzambe eza makunzi ebele alors babandi koprie babandi koyemba me mama wana azosote koleka kutu paster nayebisi yo c'est grave mama wana akangi miso azosote mpo bato bamonaka aza ndoki te atukani na likunzi eki mbala moko mama beleli kulu kwami ekobela me moto aza na saint esprit ata otutani koyoka pasi te yango wana tokebaka bamakambo mosusu tosalaka tozalaka ekenge yango mapasi na bwakeli yo keba na saint esprit oya koluka saint esprit mais saint esprit okomandi koforce koforce au nom de jésus mbwazo oyakaka au nom de jésus mbwazo ale mbwasi yo na genou au nom de jésus moni donc ozalaki concentré te yango kaka na bwaka c'est parce que mon monnaie oyoki papa Rwanzinga kufa buruso na seka merci papa Rwanzinga kufa to comme la suka émission to bito continuer to bukana ko seka gogo j'espère que non bo zapete za tous les temps na chaîne YouTube na biso King Top Plus po bolanda biloko ya evo pas au sala au seksa biso papa Rwanzinga kufa to comme na suka émission na biso moi ba salutation na yo et pas bato yebi la connaissance na yo pe moi le lobepa mama pasi mbwa munene après to clôturer émission na biso. En tout cas, pour nos salutations, ekoya sima. Nazo senga na baninga nanga bakanga mitema. Salutation koya. Mama nanga moko kaka. Nako pesa salutation. Nazo boa que la mama Misha. Oya sungaka ngana ba mai na melaka. Nenga na yaka bilanga ba mususu. Salutation koya. Mama pasingo mwa munene mwa munene. Mama pasingo mwa munene mama social. OK. Mama social. Namona yote, nayebi yote. Me munoko na nga ya mboka elobi
kio kia fioti kia kikotanga modisu elingi koloba nini oya muke yango ekotaka na liste mama pasi balobi à cause d'un seul qu'on reconnaît tout moi muke opesinga na sepeli munene mais absolu nzambo ya biso akozongisa même quadruple nango Amen. Vraiment mama pasi yanga erataka te ndenge oza wana okotémoigne yango po bato bakanisaka oyo kasimbaka bible ye kaka nde mais place tolalaka place nde evandi makambo mama pasi nasepeli mingi mwa moke opesi nga yo omoni yango moke me ngai namoni yango moke te en tout cas continue kotelema wana te parce que moni baœuvre bakontinuaka yango mpo ekendaka plus euti na nzambe nzambe avandi na domaine ya kokaba alobi faut donner quand tu donnes ekorevenir epai na yo on reçoit yo okozwa nalobi lisusu okozwa. Merci madame Yakive Top 12 biso na biso ekomi na suka elelo basaltation na nga surtout ya trop epai ya mama sociale coordonnatrice na biso munene c'est pasimbo munene yo mutuza musika ya mboka partout zolanda biso basaltation na nga encore epai ya bamama ya nzambe malamu bamama ya nzambe bino bosabonaka trop na chaîne YouTube na biso Yakive Top News et je salue encore maman Charlotte na kati ya Bristol et maman Charlotte sans oublier les cœurs de maman sociale papa Pichu Manjwangani papa Pichu Manjwangani mobala kitoko na kati ya Londres mtavanta masolo ba merci na bino vraiment papa na ngai ba citation na ngaso pa cameraman na ngaza kisima na ngai merdi kwa misinga kitoko boye soko te mobala kitoko mobala mbinga merdi nde ye wana mtasala ngana bima boye merci na vraiment merci na Steve Lieye merci na Luc Mangwishi merci na Julo Ntombo merci na Major, merci na Lionel Malele, Pacifique Malele, Maman Bombo et je salue encore Maman Wabotinga, Maman Nanga Kela Lando Selina, Nabaya Nanga Mobimba, famille Mobimba, Pesi Biso, Bozolanda Biso, Mbote Nabino, Bassetation Nabino, Tokom Nasuke, MC Stossi. Et là, on a aussi un conseil, École du Savoir, il y a les rois Zingakou, Bomoni, Toro continuer, Toko découvrir. Qui est les rois Zingakou? Baïden Yanga Bimsena Biso.